Attends, Congolais va courager. C'est que yo na kata libaneni. Ambongo abala. Ambongo abala. Ambongo abala. Ambongo abala, monseigneur. Até arrêté. Mais catholique ezanini. Paul abala. Paul abala. Paul abala te. Abénissa ba mariage te abénissa. C'est quoi conseiller qui abala te? Non, ce que le bien faire la bonne Bible peut autoriser. Hein? La Bible autorise aussi, si tu veux rester comme ça, au moins qu'il est bas. À ceux qui posent en autres, ils allaient à Bali. Mais ceux qui jusque-là n'ont pas en autres, ils ont revenu. Exact. Saint Moïse. Ah, papa, Koufi, ngande na asimanae. Comme mekate pour na opétélé. Alors, yotika Moïse avant nous apona. Atambola dans les 5 continents. Amona mukuse mulaindundu tout ça. Akende nano ake Brésil te, il faut akende nano Brésil, aleka na ba Ukraine, aleka na ba Rwanda, ba côté nyonso basi bazala a résister. Misi soki résister, mukolo ya kopona. OK pata ba Kongo. Te, onate. Te, il faut akende nano ba Brésil, ba mboko mususu wana oyo makambo ezala. Dodi avait besoin même de mon témoignage dans l'église. Oui, c'est un complot en d'autres termes parce qu'ils ont le couta. Ils ont mensonge, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais croisé. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une belle femme ou ce n'est pas. Non. Je ne les connais pas. Na yebiete. Ken muta tuninga question na ye na tiko yebete abi oyebitel. Ngabi na yebite. Avant na tel ngabi na yebite. Wa zagra boyeboy. Ah OK. Asa ni no abigi na mbax. Na bi gloire à Dieu et pas yana ne pas tel ngabi oui. Nous avons le coup à continuer à passer d'Odi à Sabolam. Sur l'émission. De là est parti Bangokuna, Bakego tourner ma question. Pour ça doit des réponses que de laisser à l'Obagaye Bingate, Bonaboy, tout ça. Tokutana 5 fois, tout ça, Kobo 5 fois, na bureau na pigeon. Yo, yebi, journaliste, aux enquêteurs. De laisser ça, soit bureau na pigeon. Non. Chaîne des arrêts pas qui s'y amène. Oui, on a des régies, vending, on a aussi les Kobo Liboso. Bangonde bakena émission pas Toulouse. Balo mama mbongo. Tant que Toulouse a posé la question, na bete va saga émission. Yé moko ke na ya bivé limisa. Moi le roman na lobaki une émission qu'on a toi petit na haute. Faudra to chrétien au kaka. Pour me ate to ça l'émission na avant émission. Yo chrétien ngana on dit moto ça émission. Nazao yamba Valdi, nazao yamba e ernyo sa kota kanto ça émission. Ngana pesa musala na nzondo. Il a travaillé, bato belé, ba pesa yango te ngana pesa. Na senga eloko te. Non, balingi balakisa que j'attaque Dodi. Or je n'attaque pas Dodi. Yo vous dit que yo témoignage, il y a nani Kissinger en émission, tu étais là. À lobby kayebi sa ayebi moi si on avant d'arriver pas na ye atike kutu na ndako. A conseiller de laisser makam. A kosi abi ye ayebi c'est que ba toi nande ba pousser à loba. Ngate? Ngate? Moi et Dodi, on n'a rien. Ok. Ce qui Sandra babi qui c'est na Dodi. Ngana omona mabende. Pour na kumisa qui est. Oui, mais nana a reconfirmé te. Yo ki wana. Alobi mbasu wana ya liboso. Oh. Bon, na biso ba passer, na banganga, na ba oh, mais oh na uda prier, na uda ba salanga mbasu pa ya pitchen. Et biki me le coloé aux zongalisusu oyo na sambeli. On comprend. Donc pour dire que na limicier comme Kissinger a cinq pardon, na comme na yi na limicier. Donc eza ba petit combat. Petit combat ya ba vie. Na pesi ba na pie ba to akolia. Na pesi ba vie. Na pesi na pesi bango ba vie, na pesi ba nani papa. Na quand même leader en boko ya ceux qui la bina la lycée na ko la lycée vena mais il faut ngazu ba vie magé aviologue na moi si mais ake boloko kofia ko pese nani batongo ah depuis la loba logi il faut nga répondre nga na MC fengi so oh na lobi il faut nga répondre nga apesa nga soki mamuna loba ma beba kanga ki na makala te pona likama viol na ba mwasi
avant concert ya suka ya Kofi na Bercy. Aye pe boye tant ba bimisie na prison aye tant a commis lokola ki na vocal te po ya iloko na yango na bon sikoyo vocal nini yo yema na Bercy. Donc awa Moïse bamba a commis requête a oyembele. So ga memi a ozamba sa munoko. Oh de façon ka zo lo ba tutu la ko of keba. Na ane lorote. Il faut que et loko te fouter. Même moi na oya ikuto yamba Yesu pas na arja liki. Bon wenge c'est wera. Départ na eko changer impact moroté mais eko manquer bango un défenseur. Parce que Sankara c'est le visible. Sankara c'est l'alerte. On si ma voiture boya. Ah! Moi oya aussi ko yibate. Sankara batwaza ko banga po basimba wera. Pour azana langue facile. Ako beto du matin au soir te anelo au perdre. Bon, ce qui va perdre un élément. Mais na minute où Razan a besoin à les 17. Défi à Wera au matin qui t'a l'héros et ali Zénith et Sim. Te wana ko kanete mais problème ezali les 17 et récit. So mona ba chef coutumier bazo ya so zo mona batwana nyos obi Wera azanelo moi préparer batu psychologiquement azala yala mutaliki Wera na préparation événement. Donc la minugo makamba Sankara qui peut être parce que azolinga faire na yeba za la bien à l'héros. OK. Abosani ba passe. Oui pour inviter faire hein. Yoga. Mais faire à l'obit. Atini ba toi qui na stade. Faire à l'obi moko to kuta le 17 na Zénith. Faire à l'obi mona ode. Et puis cop ango ezani na Tchenzembo pour na rapprocher Wera na faire. OK. Azo sa démarche parmi balé basani. Bongo monsieur bayoka apprendre. Bongo. Alors yé pas tout moga tindi ay basoda pe yo mutatindi ote yo mo po zangana awoloba nini azana le 17. Italiété po ana besoin ya Sankara, ana besoin ya Ferré, ana besoin ya batutu bazala na kata salle. Ça les pété à son spectacle. Pour ayebi que c'est Wera qui va chanter. Et quand on dit Wera, ça dit qu'il faut plein de petits débordements pour les combattants baleli. Donc, petit Sankara Vandanye. Bon, bateau bazo reproché na Fali, il est libre d'engager. C'est ça. Fali Amasanaye. Mutuna mutana Masanaye. Mais yaza musicien te, a musicien wenge te, azaki bouche autorisée ya Wera. Aye marate na kati. Donc on a droit. Nenga lobi que vous suspendre, aza suspendu te pour dans la liste OK c'était. OK. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que pour si makanisa batu musika makasi na dossier à numbi oyo. Tomoni Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba otiko sa proposition ya date élection pour la 2023. Yo pour na yo, est-ce que ba koza na chance ya kondima date na bango to ezaka rêve to ezaka ko. Ba ondima bango te parce que bazata l'institution moroté. Mais egoza yango eloka bien. Ba opposant oyo baza makasi c'est normal il faut pas laisser. Bana senga ba réforme. Bandima e. A garder un pour na biloko na candidat. A garder un pour allo ba biloko na wana na era comme candidat président. Parce que ba oyo ket. IDPS a na deuxième mandat na azoluka. La réunion sur ça il y a distraction. A mobali Félix Andumba te a mutu pamba te azab imbécile te ayebi ki ba président de Afrique bazo aka deux mandats. OK. Aza sur ga oleka. O nyonso ba sa makelela a otika ba mbenzela te. Même marche les 15 ba bongisi ba biso ba ko sala lacrymogène ko sala musana nango ka ndenge ezalaka ba vimani bilongi ba lakisi ba photo na poto ba continuer esili. Ah bon. C'est là le bazo kaka. Mais baza mobiliser. Félix ndengazana. Félix aza muta lacrymogène, asa mesala lacrymogène. Ayebi ke Fayulu la batule bazo luka bato bazoka. A permettre te oyebisa bango landaka bango simba simba. Bo simba te. Ozomona bango pe ba olinga te ba oyaka kote ba soda.
pour pas provoquer que l'eau mutu moi kufa to mutu moi vi manelongi ne mo Fayulu avi manaka bilongi donc ndenge za ba s'attendre ka la bilongi ovi ma ba ken hôpital la tongo bazongi bandako bazui ba traitement Fayulu za makasi en tout cas Maradona zala makasi na yo na batu na yo na nzela boza makasi bo se préparer ba savon bo préparer bilo autour na ba masser na ba nani na ba mateka po bo kuta na front mais boye ba Félix a osala tout fois les cas et puis après deuxième mandat au tiganaï pour plan IDPS 30 ans mais nazo tanga naza prophète na otanga na lobby te ke congolais a kondima mais projet na bango ya ngwana Félix a osala 30 ans te Félix a beti 10 ans ake Kabunda ye 10 ans ake oyo muza oya 10 ans pe ake 30 ici batiki mboka na maboka batu mususu Erwana Maradona koli âge nini Fayulu nango siko après 30 ans a okufa te papa Fayulu l'air yango bunda. Chers internautes, fidèles abonnés, il y a MKTV, Mbote Nabino Bisika Bozali. Boy malam une émission Nabino Face à Wechi. Face à Wechi, une émission auto Melarabino Batonioso. Tout le Belaraming d'actualité, Namamboko le Kaming Nakatamboka. Oeza nécessaire pour Nabino Baboni Nabiso Bolanda Yango. Alors, Face à Wechi, j'ai présenté Nangamoko Alexis Wechi. Alexis Wechi accompagné na Luzolo, réalisateur et cadre. Merci beaucoup Luzolo pour nous saluer. Et je dis un grand merci encore à toute grande équipe technique au Bazar, on a au Bazar AT, Merveille Lukeba, Abdul Boulaba, Biscans Boza, Bambote Nabino Yangwana. Nous avons mérité pour nous monopoliser parole, nous avons fait Sambote directement, nous avons invité Nanga Lelo. Bonjour, pasteur Denis Lessé. Bonjour, papa. Bonne santé. Ça va. Toujours Ngapé. Nalinga tango yaka to ça l'émission. Na moni ozo évoluer makasi. OK, merci beaucoup. Na moni vraiment les gens te suivent hein. Na olinga de to kendeti na 200 villes na. Alors l'homme de Dieu toujours propre. Merci. Mais est-ce que maintenant est-ce que l'homme spirituel est trop propre mais tout le monde tout moment propre est-ce que na souffra pas c'est les quand trop na vie c'est quand avancé vie na OK na nyoka mai 3 ans makolongulu na lagom na coupé botika tangana liata na la tata mwa muke papa spiritualité bon te wa biloka kala wa biloka kala même Jésus azaki danger Jésus ala teli puta mais avec fele akufa na fele alamunga na fele donc akufa na baromate na nzoto aba parfait abotami parfait ye Yesu abotami na parfait akufi na parfait akufi na ba fele donc il faut tous à propre pour ba nzambe pe batala biso. Alors tout na actualité oyo mokile cause la biso to monaki yo na matanga ya apôtre Mbie Moulaya reçu par pasteur Moïse Mbie. Déjà oyo biso comment c'est passé les cas bien à Keza qui bien comment est-ce que Mamboko kenda de l'autre côté. Bon Moïse aza allié nanga depuis kala batonde baza oye baté ba mona biso ndire na kosaka makamutsu na loba contre pour na Moïse qui na kosaka que tout ça tout cela oui ouvertement cité Bethel les en structure nango yako bando benga ngana bando te raboité ou to bando non azwaki ana discipline mo azaki ko sala pour permettre à comme na sommet ndenga komi lelo parce que lelo Moïse Mbie est le représentant légal officiel ya cité Bethel parce que il était secrétaire général dans la loi na bango actuelle ce qui est président légal à Koufi secrétaire général muta remplacer donc ndenge zana yé muta remplacer ma mongo papa Mbie ndenge ya Koufi boye félicitations à réserve de l'Éternel souci nanga ezaki comme à place présence na yo tanga ki bon asepeli parce que aseki au moins que batutu bazane ti ba papa na ye batutu bazane ti ba koko batu bon ngasiko nazane ti allié, papa, master, tout ça, tout là, parce que ngalinga, nazana batunanga tout ça cool. Alors, donc, yesko tanga moninga, après autant d'années, à part ko bengana,
tout le monde a calé. Tout le monde a pensé après, bané penda. Bon, pourquoi? Non, pourquoi? Parce que Natika qui est azala libre, abunda place ya yekoko malelo. Objectif nangana yé et que Lelo a comme représentant légal officiel. Mais na kalana vous avez quand même kobengana. Oui, moko. Mais tout le monde en a été. La vérité, tout le monde en a été. Tu as un problème. Mais, na yebi ka oya yoka ki amuke, na nenga kote ba théologie, na nenga kote à la Zamba. Azo bunda. A changé déjà image à Bethel, a comme si Bethel niveau est commis, papa Koufi, il est fier de voir l'église modifiée, bureau impeccable comme bureau président de la République, comme on appelle que l'église est suivie, et puis bureau est suivi, il est mon père suivi. Mais il n'avait pas de fonction. C'est pas grave. C'est une idéologie. Non. Azan idéologie. C'est un grand serviteur de Dieu. Il ne peut pas suivre à la lettre ce que son père. Moi, je Ayakana Vanaï. Élie. Élisa Lobi. Où est le Dieu d'Élie? Nzambe a Bethel ici la terre Azali. Mais, place au papa le maki. C'est ça la différence avec les successeurs. Élie a le maki kolongo la malédiction ya Maya Jéricho. Mais yetanga komi bato ya Jéricho ba ye babi maïza mabe. Abi boya na mungwa, boya na plan neuf, abwa kika boye. Eloko ba prophète ba Josué ba lemba ba tutu ba lemba mais ba Moïse ba lemba mais yé a kokiang. Abte empreinte naï. Les gens aiment critiquer trop. Mais il gère 1000 pasteurs. Il gère 1000 églises. Donc on a géré 1000 églises. Na place au Batumba, c'est normal. Mais moi je suis fier de Moïse. Et puis on a que c'est tout simplement pour nous encourager, pour nous l'obanayer que voici le temps. Les restes n'a eu consoler parce que papa Mbiazaï, papa Nanga, il m'a fait confiance. Mais je pense qu'après au sol qu'il faut le canner na kosa la pique pas bas la. Oh, botika pression. Ah, libanais vraiment. Attends, congolais là va courager. Si ko yo na kata libanais. Ambongo abala, monseigneur. Athée. Mais catholique est anine. Paul abala, Paul abala te. Abenissa ba mariage te abenissa. C'est vous conseiller qui abala te. Non, ce que le bien faire na bongo Bible peut autoriser. Hein? La Bible autorise aussi si tu veux rester comme ça. Au moins équilibre. À ceux qui posent en autres, ils allaient à Bali. Mais ceux qui jusque-là n'ont pas en autres, ils ont revenu. Exact. Saint Moïse. Saint Moïse. Saint Moïse. Écoufa. Depuis Eliana, Bilora ne koufi. Eliana Bébisegi, maman Eliana ne Bébisegi, Moutoua, Boy Bassi. Maman Bassi. Pour la salité, ma Bébisé Combo. Vous avez passer, monter qui est coup. Coup monté par des hommes de Dieu que je connais bien les noms depuis longtemps. Okay. Alors, Bossam me la peau moutou nangai et pété. Pour se péter, n'a pas d'autant comme on a mis nos mots. Oh, mon athée, faut qu'on dénonce. Ma belle, non, le gabilo, on a une émission, on a un problème pour un problème. On a le bien, on a pété, on a le bien, ça l'a fait. Et dans la retour, mais maintenant, on a normal, boye, et ça a bien été. Il faut peut-être péter après dans le lobby. Et tant on a au loba, et ça a retourné pour erreur comme un esprit moussous. Mais ça, et ça n'a pas si ça n'a pas si que et où à la Libanate et où une église. N'a pas yaya, n'a pas leki, complot. C'est pas normal. Ah papa Koufi, n'ande na asimanae, comme mekate pour na opételé. Alors yotika Moïse avant nous apona, atambola dans les 5 continents. Amona mukuse mulaindundu tout ça akende nano ake Brésil te il faut akende nano Brésil aleka na ba Ukraine aleka na ba Rwanda ba côté nyonso basi bazala a résister misi soki résister mukolo ya kopona aoke pata ba Congo te ona te te il faut akende nano ba Brésil ba mboko mususu wana oyo makambo ezala merci beaucoup ozo mona mwasi miso vert miso rouge atali ba
hein te elo te na leka pe na tali mi karatano yala ki me na tali masenyi na zoyi pe masenyi nya me elekanaki. Merci beaucoup l'homme de Dieu toko sur les locaux d'actualité. Toko sanisa culturel politique toko sanisa toko sur alors l'homme de Dieu biso ngai personnellement hormis marambo tout pas pour vous flatter mais oui que relation ngano zanga c'est clair na yo mais na vandi bo na moni na télévision un clic de gens ba koloba sur yo ba ko confirmer makambo bato ba bengi benga yo zaka na pasteur osola na ye a éclaircir biso na likambo oyo ya Sandra Lina afin ezanini poto moni ken piana to moni Mbutalika ko confirmer koloba eke na mamu tout Sandra Lina koloba bango ba ko confirmer. Pasteur, dis-nous clairement, vous êtes un homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cette femme? Sans impact. Elle au moins si j'ai mon route na ligne en côté. N'entanga comme le roi ba ketu lolo ba sikitoko ba se ambongo na Londres ba toka ba Winnie ba Ruti ba se solo ba lokola ba se belé nga mwana tanga commande ko na te mais ce qui est vrai que ba salelinga likita ba lokuta complot. Oui, c'est un complot en d'autres termes parce qu'ils ont le kuta. Ils ont mensonge, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais croisée, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une belle femme ou ce n'est pas non. Je ne les connais pas. Na yebiete. Ken muta tuninga question na ye na tiko yebiete abi oyebitel ngabi na yebite. Avant na tel ngabi na yebite. Wa zagra boyeboy ah OK. Asa ni no abigi na mbax na bi gloire à Dieu et pas ya nani pas tel ngabi oui. Nzambazo lokumu a continué ko sunga passer dodi asa bolamu. Sur l'émission. De là est parti bango kuna ba ke ko tourner ba question pour ça doit des réponses que de laisser allo ba ka yebingate boyna boy tout ça tokutana 5 fois tout ça ekobo 5 fois na bureau na ye na pigeon yo yebi wa journaliste aux enquêteurs de laisser ça zo bureau na pigeon non chaîne des arrêts pas qui s'y amène c'est bon nous ça on a ba studio il y a chaîne oui wana de régie vandi ngakuna na osele ekobo liboso. Donc c'est comme ça. Alors 5 fois et puis baye ko reconfirmer. Mabe na deuxième tour baké tant ba otinde na question akena litu ya camarade na azolo ba devant camarade na e ba tout batal émission bozo cassette na bo reprendre. Alors ba ne za baise. Ya on baise lima na yo lima ya baise. Siko o rôle yoka et yokani bato ba studio nyonso ba côté lengo likita batindeli ngao. Na boyi kaka makambo. Au nom il y a passé Dodi na limisi bango. Limisi bango. Non, non, Aza Dodi a épice mananga. J'ai fait des choses dans ce pays. Dodi avait besoin même de mon témoignage na ko dans l'église. A ko lekanga na ndeni. Na makamanza me mutalega mutazate. Na mamanza me za na époque o nzamba atilisa batu. Élisée, Elia sali, Elia yi. Et Joseph a sali Moïse aye. O Dodi a lembi mususu asali. On est complémentaires. Nous allons jaloux na comment. Bangonde bakena na émission pas Toulouse. Balo mama mbongo. Tant que Toulouse a posé la question na bete ba sanga émission yé moko ke na ya bivé limisa. Moi lo mona lobaki na émission kuna to ara petit na haute. Faudra to chrétien au kaka. Pour me ate to sale émission na avant émission. Yo chrétien ngana on dit moto sa émission. Nazao yamba Valdi, Nazao yamba e, nyo sa kota kanto sa émission. Ngana pesa e musala na nzondo, il a travaillé, bato belé, ba pesa yango te ngana pesa e. Na senga e lokote, mais il travaillait là-bas, il a fait un bon travail. Il est ce qu'il est aujourd'hui, gloire à Dieu. Na ebité, na ebité. Na lobi soki ngana salake mabe. Allo bakasi. Nini ngana salele publiquement. Na salele lokote. Mbutalika suezainde ayelanga mutu mo bona bwaka ye tana bwaki mutu ana aloba samedi awa oyelo mo eloko bulo na biso ezalaka pe bentere na kati pour Deniles na bete libanga obeta libanga neti ya ba disque ya ba musicien et yo kana lokola disque d'or libanga ya Deniles ya neti disque d'or pour na mona musicien mo abimisi nzembo ti un mois azana 43 vies yo kutu émission les 50 et quelques donc Moutouana a 43 vies 430 vies pardon un mois siko na émission na yo 50 000 siko na il bango ngana boaki bato yo on combien 50 000 non 50 000 PT pour na ndako mo bato baoza 10 baota l'émission
Ba page à Facebook. On a tout comme on a 300 ba 400. Il y a on a combien de personnes batali. Na peut-être ça comprendre. Na senga ki mbongote. Une semaine eleki. O alobi semaine prochaine. Une semaine nga ki peut ti lelo na boga e. Bon, na éviter lo nini. Peut-être à mon ma bec on dirait na lobeli non. Nga pe na dodi pe na lobeli ma beti. Na ndenge ya kobima, nga na bima avant dodi. La logique. Donc, le quand on a bima avant, il y a pas au devoir un respect. Mais on a l'ingakai. Pour mon connaissance, maintenant il y a au talent. Il m'a soutenu. Non, balingi balakisa que j'attaque Dodi. Or je n'attaque pas Dodi. Yo vous dit que yo témoignage. Il y a nani qui s'injure en émission. Tu étais là. À lobby kayebisa, ayebi moi si on avant d'arriver pas naïe, atiki kutu nanda. À cause de laisser ma cam. À cause abi ya yebise que ba toi lande ba pousser à l'eau. Ngate toute arme forgée contre moi sera nulle sans effet. Papa na bundi na bato minene na bunda na ba léopard na ba lion na belefa ya mboko nga na sala boyi ba yaya ba sala nga boyi nga na kota ba ndulu na kota ba jelem likola ba pasteur wa bituma mike wa bituma ya mike o wana yana tozo bunda na moloko donc wa bituma mike moi et Dodi on a rien. OK. Ce qui Sandra ba bikisi na Dodi nga na omona mabende pour na kumisa ki oui mais nana a reconfirmé te yo ki wana alobi mbasu wana ya liboso. Oh bon na biso ba passer na banganga na ba oh mais oh na uda prier na uda ba salanga mbasu pa ya pitchen et biki me lokoloye o zonga lisusu oyo na sambeli oyo asali oyo a complété oyo a bikisi oyo a ke mais na yeba ke ya biki parti pitchen oyo po yebi pitchen na information bon aye abi oyo ya mibale nde ye pa ya Dodi ndenga lobi nga kutukuna na okota te nga problème na nga ezaka komona nga pourquoi okota komona nga je n'ai pas compris. Premier jour nana benginga qui se dit rabi papa limisa ko funda te pour wana menda vrai boloko elo wala maman na boloko penda ole vungule diffamation et puis 50 000 droit dommage intérêt pour na saleta msunko 1 million de dollars au telimiso ndenge basalanga na pasteur moko te pasteur mo salanga ngo na mema eka epa nani hao apiaka 10 000 apamba ko kaite. On comprend. Donc pour dire que na limicier comme question de la 5 pardon, la comment na yi na limicier. Donc eza ba petit combat. Petit combat ya ba vie. Na pesi ba na pie ba to akolia. Na pesi ba vie. Na pesi bango ba vie. Na pesi ba nani papa. Na quand même leader en boko ya ceux qui la bina la lycée na ko la lycée vena mais il faut ngazu ba vie mage aviologue na moi si mais ake boloko kofia iko pese nani batongo depuis la loba logi il faut nga répondre nga na ibsi fengi so oh na lobi il faut nga répondre nga ce qui a solo il faut nga unego finga biso achaki apesanga soki mamuna oloba mabe bakangaki na makala te pona likama viol na bamwasi avant concert ya suka ya Kofi na Bercy aye pe boye tan ba bimisie na prison aye tanga komi lokola ngi na vocal te po ya iloko na yango na bon sikoyo vocal nini yo yema na Bercy oh na lela effort papa mutakote le studio mikolo pe a composé nani kabundales tika mutoko abundales tika ye na roya kosalo asimba konda nga kufata na nyata ye no na ndenga des autres donc awa Moïse bamba akomi rekebeda aoyembele so a memi a ozamba sa munoko oh de façon que lo basutu la ko of keba na ane lorote il faut que et le côté fouteur
même moi na oyo ayuto yamba yesu pas na arche aliki mais là on a roloba boy eza que bandeko oyo balinga baya na komona nga batamona komona nga baokima nani en tout cas na limisi bango eza ken na limisi eza Mbutalikasu na limisi wana eza niveau na nga te boyebi yango très bien quelqu'un na moi na nga Mbutalikasu a comédien mais à moi na nga na prêtre suka donc ceux qui batie dodi ba au moins déjà place ni ba bochanga donc c'est pour vous dire que bana ba ko beta malibaku c'est un problème te nzambe na ngai alimbisa bango apambola bango bayebi o bazo sala te départ ya Sankara dikuta na wenge maison mais Sankara aza moko oyo azali pilier ya Weranson koyoka mamutu eleki akolobake basali mabe na kati ya wenge we akomona kosalela ote ya longwe mais malamu batu basepil bamona ko garder toujours bon discours na papa na Weranson départ na est-ce que koko impacter quelque chose na wenge musique à maison bon wenge c'est wera départ na eko changer impact morote mais eko manquer bango un défenseur parce que Sankara c'est le visible Sankara c'est l'alerte on simba voiture boya ah moi aussi ko yibate Sankara batwaza ko banga po basimba wera po azana langue facile akoloba akobeto du matin au soir te anelo au perdre te bon sera qui ba au perdre un élément bon mais na minute où wera a besoin à les 17 défi à wera au mato kitana lero ezali Zénith ici te wana okokanete mais problème ezali les 17 réussi so mona ba chef coutumier bazo ya so zo mona batwana nyos obi wera azanelo moi préparer batu psychologiquement azala yala mutaliki wera na préparation événement donc la minugo makamba Sankara qui paye parce que azolinga faire na yeba zala bien à l'euro abosani ba passe pour inviter faire yoga mais faire à l'obit atini ba toi qui na stade faire à l'obi moko to kuta le 17 na Zénith faire à l'obi omona ode otala ya ode Sankara lobi batindika ya kotindika yoka omoni Sankara tomboka kitango bakenda ye bamboka ba Guinée ba côté avion moko na ferré apese mbotete ce qui n'est pas bien ferré tu ne peux pas être dans un même avion avec quelqu'un qui a été pour toi comme un papa atabo solo ate hotelema oui bon bonjour papa ouais à présent nebo ba mesana bonjour président avana et si là apese mbote échanger le hôtel pour une image deuxièmement ba komi kuna ba on va bêter avant papa nata muswa mele mingi tata na to azaira ba problème na akilala c'est normal il peut être fatigué est-ce wera oser la présence là tout mbongo ba cacher ba pesika na hôtel la cacher au présence ozalo la te sozo kotinga mbongo na poche na besoin longi non et longi zo se pelesanga peut-être oya ko bwakela nga mbongo mais le cacher jamais alors tango biloko na Sankara yo kiango et ça les passe attaquer comme ça visible azana attaquer faire ce qui est normal pour défendre des leaders mais attaquer pour na wera pour yazane tajani mutawera donc attaquer bango pour attaquer bien attaquer disque et l'orère ya salitant azo attaquer disque oh batunyo so basali kuna ba travailler ya wera bon ce qui est vrai malgré ba komona on mabe mais bazai bon ba collaborateur les mots peut-être mots ils ont sec mais ba collaborateur abi ba tamisala voilà collaborateur mais moi na musala pour énerver bango tout justement pour batika ko finga leader en d'autres termes je lis la tête de nan alors na quatre nzokande chef d'orchestre na disque OK ala nzemo na tant on doit attaquer nzemo na c'est ko attaquer cop na ngati et puis cop bango ezani na nzembo pour na rapprocher wera na faire OK azo ça démarche parmi balé basani Sankara bizaka pona mbongo za pona bongo bongo ba monsieur ba yoka apprendre mbongo ti alors yé pas tomboka tindi ya ba soda pe yo mutatindi yote yo mo po zangana aoloba nini azana le 17
etali po ana besoin ya Sankara, ana besoin ya Ferré, ana besoin ya batutu bazala na kata salle. Ça les pété à son spectacle. Pour ayebi que c'est Wera qui va chanter. Et quand on dit Wera, ça dit qu'il faut plein de petits débordements pour les combattants Baléli. Bon. Maintenant, à Kendo Kota Makambo na héros a préféré sacrifier Nani Sakara. Pourquoi? A Ozonga na epo Sakara okima Wera te. Et puis c'est leçon que soki nga nazobunda mokolo nzoto aboyi po namoni pe mère a mirimire pe mama Sylvie donc peut-être Sakara vandanye bon bato bazo reprocher na Fali il est libre d'engager Fali amasanaye mutu na mutana masanaye te me yaza musicien te a musicien wenge te aza porte azaki bouche autorisée ya Wera aye mbakati na kati donc on a droit ya kosona moninga na Fali ya kolobela ndenga lobi ke bo suspendre aza suspendu te pour dans la liste OK c'était ya na mukanda poto Wera so à côté aye à côté na salle ako ke États-Unis ade ya mukanda mais Fali c'est son ami ako benga moi menen moi 1000 apesi au moins à cette vidéo moi pédicé bato à la 20 so 40 000 c'est une façon de montrer que qui master na qui relation ya ngonde osala si ma Fali akoli ebele si ma Wera pe ali ebele donc il n'a rien fait de mal mais il est là pour Wera, il n'est pas là pour une autre personne. Wera na moi c'est fini. Bon, so ba ba gangeli net maman ba pata gangeli il faut quitter. Pour héros du sumo na ye za l'héros Zénith. Moi ata batindi ki faire aloba que le 17 on se voit là-bas. Du fait qu'à lobby quelques Gaulois ba osani. OK. Donc c'est ce que Wera cherche maintenant. Ils ont été abandonnés été aboyi a échoué na Zénith. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mai na kati ya vino. Toko changer ce chapitre toko kota mamotali mboka. Est-ce que bazela biso mamotali politique? Makambo ya politique il faut faire attention. Sur Numbi. Continue à kena président batele minduki l'église. Quand on va yo juger balongoli minduki ba pese 10 ans. Balongoli 20 ans. N'appelle. Nga moko délice baba tikela nga minduki na ndako. Chance muto azaki apesi nga information avant to détecter bato wana to tie bango pembe. La politique tous les coups sont permis. Yo kanisi Numbi azo kima atika ndako na biloko. Numbi c'est pas n'importe qui hein? Numbi il a 4 étoiles. Le soldat le plus gradé à Congo. Numbi aza technicien ya makambo ebele. Numbi ayebi ke ndenga zawana tona okima tona okende awa ayebi ke ndako etika la polele. Le pouvoir peut venir sans caparer. Faut réfléchir hein, à qui tu as affaire. Tu as affaire avec Numbi. Quelqu'un qui a été le numéro 1 de la police, quelqu'un qui a été le responsable de l'inspectorat à l'armée Mobimba, quelqu'un qui était voilà. Alors Moutoua n'a qu'au tika trace transimate. Et un autre Caleb n'a pas un service secret, a qu'au tika bilog a compromis n'a qu'un ndako y avant d'arrêter. Première question. Comment se retrouvent ces choses-là? Il y a cause appelé Bangouna naye, oyo, bras droit naye. Alors ba longola biloko ba longolité. 1 2 et cause à la paix ba tiele biloko. Pour Congolais raisonnera trop te Congolais ça na raisonnement muke. Ba kangi oh. Ne moi ça la zolo bra la TV. Ma bon ba Congolais ndima mamo. Mais au fur et à mesure abani moko akomenga kutabi deliles. Yogu doke na ndako ya Moïse omoni bureau ngeza mais autres ça mission na kiti ya Delvaux mais Delvaux za mboka nanga je consomme congolais ou élément na ndako nanga na ba kiti ya kwiri ya danser na biloko ya danser mais na préféré na société mongo boy basala na Delvaux ba yelinga eloko nazo favoriser bana na biso ya mboka ba fabriquer kitoko avec un bois ya kitoko. Je dois favoriser qui? Chinois?
n'a favorisé nani Congolais. Voilà comment Congolais raisonne. Il aime quelqu'un qui est à l'étranger. Yo vendu à nomoni bakita kuire ko tata. Et le but est que nazangi mongo ya osoba non, c'est naturel, les autres sont bien. Ya komona ke maison moko boye kuna ba offrir ngai lo mo boye nga naza naturel, naza congolais. Il faut na consommer congolais nga na consommer congolais d'abord. Donc Numbi peut être piégé par ses ennemis. Bako zappe photo ba yebache. Bako zappe eloko bache, bako placer yepé pour bazwa réseau ya okangaye. Je me réserve beaucoup. Donc, on a tout vu au Congo. Bakanganga na Congo, na GLM, baloba na sala coup d'état, il y a président Kabila père. Bako batenga balié, bampinimo ke oyati drogue, batielinga ba papa bonina, batenga batumongo boye na yebi bango te batata mo mikolo tozana bango complot. Na yebi bango te ba relier biso to se retrouver na GLM. Ah, papa. Nathalie mande fa papa Nathalie moye oh awa kana na ndolo aba tienga batumi bale mo na yebate moko musakata mais akokani elongi lokola Kabila mais batielinga comme allié oh association de malfaiteurs ata moyibi yango nga na opéra nga moko to batielinga 2 personnes Nathalie benda boye ah oh na ye mo azo ba na yebi ete mais moko balobisi tant que komi balobi se babi yo kutu soka ondimi kaka to obenda yo obimino de laisser à prison a se retrouver na nga na boloko na ndolo ju mo aye senga bi papa na sengi bolimbis na ebiote nde na boyi bafuta yenga mo eloko po na kwese mais en tout cas aye o wanga na yabi na ebiete suka na bima ça peut être piège, ça peut être vrai. Comme aussi, ça peut être ses collaborateurs qui peuvent aussi les trahir. Alors, laissons la justice faire son travail. Il faut faire attention à Makambo et à la justice. Makambo, il faut des réserves pour qu'on ait un jour. Jun Numbi est recherché. Il est recherché pas parce qu'il a fait des choses, mais il est recherché parce qu'on l'a soupçonné, entre guillemets, qu'il devait faire le coup d'État. Mais ce qu'on va confirmer, on est. Le col a zaté. Alors, se défendre. Oh. Le prisonnier n'y a droit au Kima. Mais il sent déjà que n'est oh. Yo zande ni maman oza onde. Yo kotikala. Kotikala te. Ngata on a eu problème on a Kasongo qui est du général Kasongo mon ami a yebisinga ta ba yo kanganga na l'église na frappé bango na vraiment na bima devant ma garde de corps bango tuna na yokisa bango soni na pona la sama na Nzambe Élysée na bima bana na ta porte ba vandi wana na biminaki ta se retrouver na ndako na bon marché na bengi kifwa Gérard kifwa to kutani na Kasongo voisin na nganga na vandi Kasongo na ngam Kasongo yebsinga bi lata bien na tongo to kene na GLM na tika o salé le côté je te connais oya au côté exil pour rien ndima gaga to si salikambo na kena GLM bakanginga suka na bimite ba yeko kanga muta monta eloko wana kaka na vandi na GLM bo na vandi na libanda ba bibombo okene boloro to ba transférer biso to kene boloro ba condamné à mort ko koma to kende babi mutu na mutu akota lo balilo batsuka po batika na famille. Na télémi libana na réfléchi. Na psin Zambé, tu ne prends jamais un innocent coupable, un coupable innocent. Na mon a procuré la mateta zoya. Délaisse. Ah, où ça dina? Ngabitara garçon ya funinga, garçon ya lobi ki aza cobra. Ki ngai ba plein na ça na stade wana ezali bato Jean-Pierre Mbemba. Na mona Jean-Pierre Mbemba na vie na ngate. Mon colon nazo ke ne pas Jean-Pierre Mbemba na tuni bochap. Na bivie, est-ce que Jean-Pierre azana biso? Abi azana biso. Le côté na bira Jean Pierre Mbemba bengi akei pas président jour sukanga na kutana na kutana Jean Pierre Mbemba yangwana mais balobi bito bilo balongoli président Kabila awa père a commis ko vendre dans Lubumbashi ponanga. Regardez comment on a humilié tout un président et pourtant l'histoire est montée de toutes pièces. Abi garçon abi oh mais garçon lolendo amuluba
garçon yo ayibaka l'église à maman Rose yana yo ayibe pas Sony ayibe pas Coutinho un voleur à main amuluba avant dans ngaba quoi alobi aza mwana ya Pierre Oba alobi gaza capitaine na ya Cobra na Braza papa na kimamba ngona kati na biboya oyoka ma procureur alobi procureur abimi libanda bi oui bo pesa nga jeep na ngedoza ba dossier amona mbali yo nde aki ayena dossier na mwasi na ye nde to bimata au sale yango pona nini on a besoin bon on va utiliser un pasteur boy na boy tout ça. Fais attention avec les faits politiques et les faits spirituels. Fais attention. Donc vous pensez que cause à la paix et le moment ont monté. Et cause à monter comme cause à la vraie, comme cause à la paix, jalousie à Batunae ou la fabrication de preuves. Ça dépend. Okay. Parce que on a besoin de lui. Okay. Mais moi je dis qu'il y a 3 possibilités. Vrai, montage, jalousie. On a besoin d'une preuve quelque part, on met le preuve. Papa, Joseph Azaï na kati ya ndako abimi mutakala na manteau. Moi c'est na manteau yo manteau na ye. Ah ya poti na yo. Ba muto yenga na ndako ba balkona bele mutakala. Tala mwana na musala aluke makango aboye. Secret za nzambe mutayi bien. Mais manteau yaki akenda ki boloko. Il est parti en prison. Mais sur quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais un jour, Zama a élevé Nicolas Potiphar, Premier ministre. Okay. Ça arrive. Moi, je crois en tout. Je crois qu'il peut le faire. Je crois aussi que lui, il peut être trahi par ses collaborateurs, va promettre moi loco. Il ne peut pas le faire. Ou il ne peut pas le faire parce que le quoi va était Kanda, on fait ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je pense que pour si Makani Sabatu Musika Makasi na dossier à Numbi Tomoni Martin Fayulu na Adolphe Muzit ba otiko sa proposition à date élection pour la 2023. Yo pour na yo est-ce que ba cause na chance qu'on dima date na bango to ezaka rêve to ezaka ko tout. Ba on dima bango te parce que bazata l'institution morote. Mais egoza yango eloka bien. Bah opposant au baza makasi c'est normal il faut pas laisser bana senga ba réforme bandima e a garder un pour na biloko na candidat a garder un pour allo ba biloko na wana na era comme candidat président parce que ba oyoket IDPS a na deuxième mandat na azoluka la réunion so bo ça ya distraction. Ah mobali Félix Andumba te a mutu pamba te azab imbécile te ayibi ki ba président de Afrique bazo aka deux mandats. OK. Aza sur ga oleka. O nyonso ba sa makelela aotika ba mbenzela te. Même marche les 15 ba bongisi ba biso ba ko sala lacrymogène ko sala musala nango ka ndenge ezalaka ba vimani bilongi ba laxi ba photo na poto ba continuer esili. Ah bon. C'est là le bas au Mais vas mobiliser. Félix c'est n'engazana. Félix a ça monté à lacrymogène, a ça mettre la lacrymogène. Ayebi ke Fayulu là batule bazo luka bato bazoka. A permettre te o ba ngombo landaka bango simba. Bo simba te. Ozo mona bango pe ba olinga te ba oyaka côté ba soda. Pour pas provoquer que l'homme mutu moi kufa to mutu moi vima na longi ndeye moko Fayulu avima na bilongi. Donc ndenge za ba s'attendre ka na bilongi ovima ba ke hôpital la tongo bazongi bandako bazui ba traitement te et ça là pression et osala bango pe ba oza pression que mibali tozawa. C'est ça le rôle de l'opposition non. Quand tu as mal à l'aise pouvoir doit ôter la bango mal à l'aise une élection. On comprend. Mais ba ozonga na ba bibutu na bango na ndako ba infirmier privé ba ye ba fini bango ma ya moto ba zongi ndako ba luki stratégie ya mibali. Pendant ce temps yepe azana yi pour azomona ka 2023 pasteur ne peut ça ibsagi abi mon fils le président de la République fais ce que tu as dans le cœur premier mandat. Fais ce que tu as dans le cœur deuxième mandat mais le troisième ne touche pas. En d'autres termes moi nanga fait vers 2023. Bah on est pas à Makasi. 2028 personnes qui a l'équipe. Avant l'on a fait Kabundi pe agoya. Abe disu ya deux mandats. Après Kabuya ba fils wana nyoso ba he. Kabuya obati na item na examen d'état. Obati ni item wana a mobali allez aki bino pe ba respecter boko tianga te. Nzondo. Papa nana succès na mboko. Kabuya ye awa. Kabuya comme secrétaire général.
nzondo ebanda lerni fils moko robi azani maza bébé politique non mais on a zolo bat bon si ozoboya ngai batianga te mais bango mibale wana badeboulone quand même FCC il faut féliciter bango deux bato mibale wana Kabuya na mais bango le cerveau du président basoda na bango mibale wana bakotika pe mboka te botamboli pe bango bakotambola Fayulu aza makasi en tout cas Maradona zala makasi na yo na batu na yo na nzela boza makasi bo se préparer ba savon bo préparer bilo tout na ba maser na ba nani na ba manteka po bo kuta na front mais boye ba Félix a osala tout faut aller kana et puis après deuxième mandat otika na Kabundi pe akoya po plan IDPS 30 ans mais nazo tanga naza prophète na otanga na lobby te ke congolais a kondima mais projet na bango ya ngwana Félix a osala 30 ans te Félix a beti 10 ans ake Kabundi a 10 ans ake oyo muzwa oya 10 ans pe ake 30 ici batiki mboka na maboka batu mususu wana Maradona koli âge nini Fayulu nango siko après 30 ans aokufa te papa Fayulu l'air yango bunda Kiangabino Bongo Alexis Wechi, joker de la presse. Merci madame, messieurs. Balandia MK TV. Merci Nabino Botika la